l'identité dans la bataille ça masanga batika et comment ta producteur aïe on a que ça musala l'identité ba comment on peut ça yawa to l'identité na o yebiswa yeso kuto bayina kai bonga ibuta muki omoni ko bombe za mabe omoni seri na zaki moni moi swake dans moi si na yo o ayiko kimayo voilà a change kanga ngala ça kapela ba futinga so la bike la bimi asali bagaf mais la place wana na longo la kai asala kapenda tout na ndenge la zale lo na koma omela ji ndo sana so ce que vi o kanisa mama o sa moi sino asali o akimi wana ke pas zo kanisa pe makamba solo boko nzi ko ka bwana kazi o ba ke kula zo kanisa ngapela tika na zo kanisa na o mwanga na mais so ka ile la singo pardon mais combien de fois pardon so moli mutu azongi 3 fois 4 fois bon na boyi na kota sama bela omoni mama Ida asali émission amis na mutema bolingo ake asali si to garder ba confiance to akalango to linga ba conflicté o amis azo sala ngo po asali sabat to doit exemple ya leader amis ngaza kila passeport na grâce ya ansilozolo lelo na ana passeport atana rataki visa bo bato abongo ba osalisa biso to boya ba point donc yazo sala na mutokyo ya ye ndenge nzamba zo pambola ye na mutokyo ya ye ke mutu apesi limba ba pesi limero wa mutu ale bantu ka mbongo batinda na compte ya miss jamais oh yazo sala bien mutu toujours akomona ngoma be mais on a yebisi ok azo twa eloko mutu te soki osali émission na yo limero no ezali bato bazotinda na limero na yo moko mama if ipa love is crazy love is funny Banaya SE, Banaya Afrique du Sud, Shalom. Na zala nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya batonio surtout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te et sengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba Boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyoso tout bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans la bino nyoso tout na moto. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Komir Ankianvo. Comme d'habitude, pour les comptes de l'émission Art en Vogue, Boyi très bien que biso pona musala oyo kaka pona ko sepelisa bino ko pesa bino ma information ya ba artiste comédien lelo na tamboli natala ki réseaux sociaux natali calendrier ba comédien ça fait vraiment longtemps na yamba artiste moko ya mboka oyo ma commune nzambisa ko ba que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas et non plus. Donc mutusingi à vivre na musala na so ki mutala ko vivre na musala na été donc eza musala te ba fotika et puis ceux qui mutoli ko sala te ozape na droit ya ko lia te l'autre sur la base siriango celui qui ne veut pas travailler ne mange pas et non plus. C'est pourquoi les na tamboli na ko luka un artiste comédien Koko Bilali. Il y a un plateau nangai, Kobilal, mbote na yo. Mbote papa. On sait pas comment on le dit. Il s'appelle na mona yo kala. Moi été. Ndego yo talanga. Na s'appelle yami. Na c'est pas quoi kotala parce que na ndaki na réseaux sociaux, c'était pas ya leader amisi,
nandaki pepa ya directeur Yves Ipan na monaki ba makambo ndenge lekelaki yo mwasi ndenge toyokaki na video ke mwasi akimaki yo et puis esalaki akimisaki biloko ya ndako nyonso na nsima nango tomonaki leader ayaki asali émission na yo apesi yo Tshombo Tshombo kaka yango na Etienne na lobeza te bazwango kaka na poche moto asalaka malamu bazongiselaka bolamu mpo nzambe apambola ye oyo asali perte te mais oyo aloni mpo na nga nzambe mpe abakisile atia ye loboko voilà tokoya kuna nsima boni sikoyo eta santé na yo santé eza bien kaka choc oyo ya loboko moto ederangeaki mais lokwa ye moko leader ambisi aza na kisasa atalaki ke soki atiki yaya liboko ekopola fo kosalisa amemaki nga toketi hôpital ya Kintu ali kuna kurepesaki mobulu mwa yebakanga foto yaki te olongwaki wana ti bandali bandali tokomaki kuna asalaki makambo nyonso tokoti radio esili batali ndenge moku edeplasaki esili atie nsima retour grand surprise oyo ke ntango nakweyaki appareil bapesaki ngai mpa avie na ngai moko awa mpa zolozolo ntango nakweyaka wana nanyataka matokolo ya Thomson ndenge nakweyaka na terase Tshombo wana ti lelo ezala kati ya terase mpo se bebi nango mais na surprise ya ye moko leader Amis tovandi natalaka carton ebimi yafungula eloko nafungula boye Tshombo abi ate wana ekweyaki nga naza basalanga mpo nasala nasalisa bato kama te eloko oyo esala yo bien oyo ezala kwa biro ekila nango nde ezala nango kobungisa te donc te tojonga toyepa awa abi te oyo mo eloko na yo mpona ndenge odwi shok edaka yo mpe mpona mwati mwa damage donc moto asalisi motu totiakaka maboko nzambe apambola ye donc nayobaki nzambe mpenza asala mpona Miss ebakisama kutu na kolinga biro efungwama ya ye moko wa leader ya Miss efungwama mpo tomonika aza motema ya ouvert s'il vous plaît ntango mosusu biro efungwama nde edafungola biro moko boya banda koyede bato to nini sur na motema oyo ya boboto aza nango ifale biro mpenza ke mosala ezosala kitoko ntango amoni ke non moto aye aza na difficulté tika nasalisa ye na kati ekozala bien nzambe mpa kopambola ye ekobakisama mpo aza na motema ya kosalisa bato na bacommentaire bémission oyo osalaki et puis surtout na réseaux sociaux motu moko te aza ignorant ya makambo ezoleka na réseaux sociaux mpona moni kobanda bandi na tunyo question bandika leader Amis olokumise kaka mpo apesaki yo tondele parce que leader Amis komoni bandi kotanga mabe na kati ya réseaux sociaux bon merci nga na kotanga oyo esami mpa na nga donc nandimaki yango te ya mibale ndenge otuni wana na oyo ezoleka na kolobaka boye nga ntango bapesi nga Tshombo leader adui sim asombi kaka kopesa nga appareil direct na numero kaka ndenge tosalaki émission ndenge tozongaki kaka l'hôpital biloko ekoti bato bazwi banumero lelo oyo bato bakotinda mbongo na nga mpa na ye te bazotinda mpa na nga ndenge azosala mosala na ye azozwa un ka ya motu te nafingi motu te nalombi mabe te ozalaka nazoloba ko clair mpo ndenge limero nange likambo te ndenge limero nange ezali awa oyo so bandakisi appareil oyo komona ekeli na mikili babinanga vanda kale koza na susi ya mwasi te oyo akei yo talela biso makambo yo ndenge koya biso moko toali tokipe
Donc ndenge la pesa ki numéro nanga ndenge ba obengelanga jamais les beaucoup na maboko Miss. Donc yazo sala na mutokyo ya ye ndenge nzamba zo pambola ye na mutokyo ya ye ke mutu apesi limba ba pesi numéro wa mutu allez bantu ka mbongo batinda la compte ya Miss jamais. Mais na ba commentaire tout tel na kata ya ba réseaux sociaux baza ko accuser leader Amisi émission oyo salaki na ito émission sakana batu asaka émission moko pona lolombo atie numéro na ye batu azo benga leader Amisi azo benga là et puis même ata ba chombo oyo pesa ki odata ba mbongo oyo azwaki de émission oyo salaki na ye c'est ça qui on compte. Merci. Même ata ba mbongo ça c'est l'examen babi ke ba mbongo wita ke pas ba pesa leader Amisi après ya 4 parties musu ya garder musu yango na ayeko saluer traitement. Merci. La sepeli na lilo bolobi. Omoni Jésus lera osala likamu. Bato balingaka yete. Kuto azaki simana ya banda kolia na ye. Suka na ngwa tekaki. Donc ezala ko ba leader Amisi. Donc yazo sala bien. Mutu toujours akomona ngoma be. Mais na yebisi OK azo twa eloko mutu te. Soki osali émission na yo numéro no ezali bato bazotinda na numéro na yo moko. Donc il lo bonga lobi Jésus kutu bandi makayete e bongo ready nga o na baksaka ready po Amis ate nzamba pambule papa nazolo bango clair alo bango clair. Donc ata mutema usasa bato batika biloko ba oloba sikoyo leader Amisi na luka pina leader Amisi ndenge zawana soko la émission yo donc na posa na kutana yo na sa na émission mais après émission na benga ye nazo ko lancer message même bato zo la nanga na luka leader Amisi po na bandi na mepa na yo po yo ne mutu maramoy banda ipa na yo ça va banda ipa na yo wala black te ay banda ke pa na yo et après leader Amisi ke pa ya maïda pasa ko pa présent sobe émission wana je pense que Olanda kango vous appelez na Android oyoki mamndenge bimi ke no leader Amisi émission salisa ke maïda na ezapena ba popo teni wana pona futa ko futa ndako $20 te et puis misi bien te même atana ba ninga ba collègue na ye yo tango ka ke émission ndenge wana yo ka ki maloba ndenge wana yo impression ça ni pose pe mutakala. Merci na pesi na mbote pa président de Sobe voilà ba sabaleki nanga ngaza mkolo na woloba boy omoni mama Ida asali émission Amisi na mutema bolingo ake asalisi ngai pe na woloba boy to garder ba confiance to akalango to linga ba conflit to finga na to sala ka boy ngaza mkolo ngala pia ba conseil. Donc Amisi azo sala ngo po asali sabato mutu to azolo ba mabe to sala to tika to zala bomoko to sali saka na fingi mutu te na pesa mbote po sali na mama Ida na pesa mbote. Donc ana mutema boboto ngako to la lobaki na mission nanga to doit exemple ya leader Amisi po yale ndo zala ye moko te so comme 5 6 7 8 ya kosali saka biso et vous allez bien na pesa ki conseil wana. Donc nyonso batu ba oloba pona ye batika azapo asali sa biso kala na jonga na do exemple ngaza ki na passeport na grâce ya ansilozolo lelo na ana passeport atana rataki visa bo bato abongo ba osali sa biso to boya ba point. Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutozala ba maladie oyo ba mindele ba ko ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyoso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyoso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, tozala ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Tozala ba antibiotique tozala ngo besoin na banzoto. Benga médecin
médecin na biso en ligne soko za ba maladie o etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba GP ba solution na ngote a on a misunga tozo libino solution obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi tokotindelo bipa nyonso yo pesameli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe tokotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona kosunga bino ngai papa Lewis Nyongo Mbangi nabelaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution zalaki te ba bandeko pesa ba kisi wana e bandeko soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu et salama yi que na yako za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo ki misunga docteur en ligne réellement zoki numéro na bengengo na zoki ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba consulter nga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba seka kinga ba oya okufa mingi ba ko teki akufi déjà to kene kolela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola na bino na kopomba yo nga mokote et sekele na yo sapia bino yango po bolo na pensela na ngai faire la maman dans un felonde na mitungisa maki na maladie dibumu pasi na makolo pasi ba docteur en felonde ba seleki nga ba examen ba pesi ba kisi ba deko sima kaka te ti na ekozwa numéro ya docteur en ligne na bengi bango na expliquer bango kananga batali ndenge na expliquer ki bango ba seli bango ba diagnostic ti ba eko pesi nga ba kisi ba komi ba kisi ko eko sunga yo ba tindeli nga ba kisi ngo pe na poste na zio yango na meli na mi yo ki pe bien ba ndeko ngai na nga sunga pe bino soki yo poso mona maladie no bazo la solution te biso biso ba africain ba maladie na biso singa kate ba docteur o ba yebi ma culture na biso na biso na ba nzoto na biso au moins ba traiter na misunga vraiment ezo de toko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo zali pona o etali santé na yo contacter misunga docteur en ligne ndozwi solution na pesi asimbote pazali lelo boy soki visa bimaki ndenga pena za photo atala ngala sa jonga ngawa me na kena atande miso apamba na ndenga ina bwaka ko ngalo mboka ngo bagala ngo la komia koko bila zuba pe kino soki na kena na zo yo pe ngoni poto sur koko bilal si tika omoni ozoke na yo ona beta tour Eiffel baluka baloko bilal ba ko bilal o gana tout la musia zaza jamais au moins soko dui mukanda lo tamtu ya 3 mois et il y a 3 ans mais na le do kende la kepe na zongi ce qui va permettre ndenge gabi azokende azozonga ozomona teke na ukende pe na bando kende ngara azozonga no solo li penza kasi yango ya ko zana mo ndi solo li c'est bon ça le loka likambo poto boy mbala boko tuti na poto bongo ke kuna boy ba bato ba yamba ki ba bomba ki yo ba buka aya te biso pe to lembi oko wala wa omoni te ba bien ndio ngene fa pela konka c'est qui bomoni ke koko bilali réflexion pene zali lelo yozo kumisa leader à miss kwa salelio malamu mais na ngambu ya bandeko na yo lobiki yo bani musala kala liboso ya présent oui ba lek na musala na age na musala na mbula oui ngara botami le 6 mois 62 na bomba kambula te voilà mais na musala bani na nini ngara bandi musala banda 77 OK na bandi na minzoto na tele obima na télévision te na longwe na kena groupe maboke ngalema nzamba bomba molimo ave po sa kenda nayi na longwe na groupe maboke satula asali tout choc soit bala oye sala lelo na zala la pesi satul mbote na yogaki déjà zala ki mais na to mona nete na pesi mbote paza soit bala ndeti komtu et sala bilali ayebala donc mystère satul pour les besoins na kombo koko dia nzombo ke dia fuka futila mukobo soki na dia yo nyonyo boki to beta le siko ko magena ke de na evelo ko pa muto mora baboyi babe yo ke dia fuka futila mukobo o ya o beta biso makofi na yetala ngabi te fona longola ngamo na yo mi pesa biloko bilali mitwingai kasi bibebite soki to ya ndobi to mudia bia mwana mbwama akubwaka o ya pauvre lobi mama ya ndola ya oza mutu akala
otangi ba place nyonso wuti ntango ozosambusa théâtre bazofuta bino bon série wana ezalaki comme succès bamwa mike ezalaka mpo série wana eyalaki botie liba na bar fanfare beti botambuli na quartier lero bokokotisa bato pata ebanda komonana ntango bosisi surtout la vie ya katikati ya bino bosimi nzela bozongi bapale mais ndenge ekoma lelo na banzonzi obeti mpenza nzonzi ke osimbi mwa lare série wana mpenza ezalaka te ponga nasali ntina stade de rire ezalaki sélection mama bip basiatul baprésident sans souci akenda nzambe abomba molimo ne donc tokosanga na bafololo bapauvre dadi kitambala nzambe abomba molimo ne bamira yesa nzambe abomba molimo ne wana kosangana to wana sikoyo stade de rire ntango wana tokosala biloko ti ndenge stade de rire eyaki okita ti ekufi sato bapake poto na ndenge totikala mais na grâce ndenge abimisanga yango lelo ekoma kosala ke bilali azala mwa nzonzi mwa pata na poche parce que nzonzi ngao lelo babengaka lisusu bon nzonzi mpenza ekoma pase monde etwali awa ekoma neti mwana lemba suki na bana lemba bana kasavu basuki na bana kasavu bana kitambo basuki na bana kitambo nzonzi kipende beba mais nzonzi ngeyalaki série ya bazolozolo napesi mbote pasali major bisadiki mbote esikali boye mpenza nzonzi bokashe osali kashe na yo boyokani osali bulu esili bazwi kashe no bakateli yo osili nzela mpo ozongi pale opembi bien mais lelo mpenza mpona kashe etikala te mpona nini biso moko bakomede tokoma ozwi espace no osali biloko na yo bakoma otinda la ekoyi mpa na yo yo obengisi baninga kutu bamisusu lelo futanga kaka namona yango kaka eza ya moke ke okama totilaka ngango na kati ya enveloppe yoko kaka mais enveloppe s'il vous plaît d'après ozomona ke ndenge so boke nzonzi batie yo na enveloppe bapesi yo yo mona befu bapesi yo kaka eza ko bahonore yo quand même bahonore mais na mbongo bien oya kofungola bota mosusu 20 na kati mais pour kopiaki nga na maboko te ezosala eloko te pesanga na maboko mais yo ozwi sikoyo otili ngango na enveloppe lelo nakefungula nabike wi nakasi na kati ya boyo mwa likambo ya kitoko okoma na nzela ofungula boyo lobi nzambe nalekisi journée ba $20 oyo ezobota problème kasi yango wana tozoloba mosala ebebe mosala etikala bien te ntango ezalaka mpenza ke badamie dimonekene napesi président pasali donc oke otourne mpenza ozomona ke ozwi eloko tie na poche ozomona mpenza ke wi ozongi pale mpe ozo confirme okenda nzonzi bokenda bapesaka bino ba $20 ozo confirme bakomede mosusu babiki pour le moment lelo bato mosusu bamofuta nalelo tanga bakomba bato bafutaka bien mais nakotanga te mpo eza nkoa na okitisa bamisuku valere bato bafutaka bien baza yo siko okwera mini na pula bato bafutaka mabe c'est comme si nalelo tanga te mais nalobi oyo bafutaka bien baba kasi na baoyo bafutaka bien na bafutaka $20 te quand même bafutaka likolo nalobi yango baza ok oyo ba 20 baza bapesaka oyo apesaka likolo bafutaka na enveloppe oyo ba 20 apesa enveloppe mais oyo bafutaka bien apesa kashe na baboko yo moko dwango ozokala mpendake te nayaki mosala nayaki mosala bafutaka mabe watya enveloppe na enveloppe mosala ekufa donc mosala pene ebeba lelo akoma mpo omona mwana avandilanga na pale motu ota ya benga nampiaka ofandi kaka bosali ko bilani tobetana lisolo vraiment totala face à face nyonso na mono mpe kinda mabe badiki yo moko bebisa mwa réputation bacomédien ekomi lokola mosala soni yo omelaka masanga olanga bakuti omona ozoka esala bamama oyo etiopi wana osala bango bamisala kolongo bafulu ofinisa bacomédien omona eloko olobi motu moko tavanda na lupango oyo bapesa ye afutaka rien atika liboso ya lupango eza asali te nga longolela bamama bafulu te zolozolo atyanga na lupango
so na propriété na otang na otia propre na lupango lelo zolo yakuti na kata lupango salite libanda salite akotuna bato bapese basangwa akokomela no bilali pour ngabula vanda kuna nazokipe ba locataire nyonso mutu na mutu doit fulu na yo oya kata lupango tara na cantine doit luka mutu matiti boksa matiti mais ya libanda ngalelo linga liboso neti boy eza salite onga mona linga salite ya mibale kota masanga. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà bosunga kaboyebi tozana quartier Kauka tokangamina université Kimbangiste c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année toza sous na Ophelina. Jésus est mon papa na Goma ko la pesa ki initiative tof bana na Goma. Ça fait déjà une année que nous avons Ophelina. Jésus est mon papa na Goma. Nous avons plus ou moins 58 enfants na bilili. Et bazo benga biso les sous baba ki sabana. Tozo ebate to juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na est bisika bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées dans Mboka, ndé na zosenga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana et soki ngai un simple individu na j'ai capacité à kosunga bana combien plus fort l'état ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu bato nyonso balingi basunga ba ofeli à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi à Batonyoso pour na bana au bazar na Goma, précisément Peba au bazar na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso atapona osonga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesibino botepe. Ciao. Merci. Jésus est l'identité dans la batambo sala masanga batika. Et comment ta producteur allié on a que ça musala identité ba comment on peut ça ya wa. To l'identité na o yebiswa. Yesu kuto bayina kai bonga ibuta muki. Le comment bon producteur allié pe na boza numéro bilani. To zana ngote. Mais mon komiko ele kina vandi na maringa kana lupango. Na vanda kila libanda. Mama nazo ya na bana ni abasi. Do talaka. Natali bonga mama do talaka bopwani. Aye, ti bana vanda. Papa Bilal est oui, Papa Bilal. Et Papa Bilal dit, tolela yo. Obi que toni ba to biso to vanda na lemba. To toni ba ninga no théâtre. Bo yebi Papa Bilal azala. Ba zo jong sabato na ke to yebi pa azala te. Mais ba yebi le pangwa solo solo. Bato na ki wan. To travailler là ba on pa solo ba yebi le pa. Mandi on va comédien. Babi, obi que mero kana ke ya lo Bilal. Na oyo na ye la kilo donc na mini to ngala biso donc moi Yesu te mais la côté kali bongo la poche kuti mwana mutabenga mama pesa ngasaki atikila nga $30 na bana bangu merci mama babito yaki kala donc ndeki to ali a semaine o ka to ngala biso mais bato naki baninga nanga pona nini muninga o kamata basango la eko tambo tsabo liboso ya laki o bila ile so to bingi se théâtre vous allez au fin de ma producteur. La fin de la producteur, mon côté. Sango tambusanga. Et à qui na tombo kana flatter ou na flatter za na maringa. Ex producteur. Jimmy Mukeleng. Amema biso ba Congo to sala film. Scénario nzamba batela bébé to pa kenda po sa ko fara. Scénario ya dina maboka bébé to sala film. Na dombongo comme amidodo le wala cacher anda ulala la flat pas sur l'autre na dombongo la et comme matata atuka wala na tomboka oki pa sangola ngaba koma ko memila na tomboka pe na jambeli na bibebe to na zo la liswebe oh blague ponga za po sambongo na uto sala musala
tala musika nzela soki excédent na nzela OK laro ane kokunde bembela ngate mbongo kufuta ngeza ya muke meta unasali musala pesa ngambo moni sikopa batambu tsila ngasa ke bilali kuto ya so begela tourage ngafinga ba producteur Koko Bilali voilà mais vrai ou faux Koko Bilali alangwa masanga mais na le but omoni kombo beza mabe omoni série na zaki moni moi swake dans moi sina yo o ayito kimayo voilà a change kanga na bomba raonte OK zolo kuta tuna ya rubi mama banda karawa no zalaka wapi ngala zalaka pe ba futinga sola bike na bimi obimi na bimi ndo wana okela ambiance melinde na futinga la bana muso classe na kepe na to que ça tourna jena malu bana ba bengale ba na chiki na yape na producteur pesa ngambo bidi ya penda tripa major mutu tokele tourna chake futila bana muso classe ngabi mapambo leo nzamba opianga yo yebite donc OK wana nde zaki ya komela masanga ambiance penza donc ambiance kokota na kamzu oyo soka ye boko tete na panko alors il baka mais lokola ya Benz na Alexis na pia ba ombo te ba lekila ba ye ke vie soka ye l'air no so ya ka fu akomi na musala oka pa koko nani wana ngabi ngai fungula po ba fungule l'air la zokota azo banda bulo bala moko ndoki zolo buka toko kuta plate propre nana sali bo o bilali akota l'air o aye kala toko yem ta sali bo botika ya lala mais quelque part là c'est pas na yo ondimi pena il faut qu'on ondimi mwasi na yo oya kimi ondimi pena asali bagaf mais la place wana na longola kaye asala ka penda tout nandeki la zale lo na koma omela ji donc Koko Bilali koma komela ji omela ji moi yombi mezate tala lobi na vande na lupango bazo benga ngala ye moko le doyen ya miss koko ba yebisi ko za ndei moko ko da yoko zo mela matsa orke lobi ngala travailler ya zolo to akila pale to vandi repso omela ji na ke ko te bemba kote na ye bi pe bemba ko kote zate omela ji ba enji moko a miss to bodi bi la le bemba ko zo mela masanga orke donc sangolo quoi en fait le quoi na zalaka donc yango bato bakoma otambusa kasi ndo sana ce que vi o kanisa mama oza mwasi no asali o akimi wana ke pas zo kanisa pe la lobi yango na obandela susu tena buke ke pas zo kanisa pe zo ka pe souci ye pe azali azo kanisa na ba oyo ngara sali pona yi makamba solo boko nziko ko bwana kasi oyo ka ke kula zo kanisa ngapi na tika na zo kanisa na omwanga na mais soka ile la singo pardon mais combien de fois pardon combien de fois ça non parce que ils ont regretté il peut kota qui a regretté ça veut dire que ne baimba bolungo sila kite mama da bolungo blessité na mité meza nango présent waze kwa la pression bote pas ça on dit que présent waze kwa ba so mo mutu azongi 3 fois 4 fois bon na boyi na kota ça mabela vraiment en tout cas merci quoi. En tout cas, merci. Nabaïboza Kondabiso à titre de rappel. Nayambi pour Nabino, l'artiste comédien Koko Bilali. Koko Bilali azali moko abate comédien c'est puis Sabino. Tu écoutes la yé, tout le monde qui vraiment leader Amis Ayamba qui une émission, Ayamba qui une émission pour la deuxième fois. Tout le monde qui selon témoignage à Pessi. Avec leader Miss Moutou, à ça qui est plaque Oyo. Qui s'est remis là. Ok. Donc, il y a pendant l'ordonnance, pendant paf, ingénieur. Kendo Lugabakis. Ingénierie, il y a mon zolo quoi. On a simba rabel, streamer, porter musique. Donc, on a bon zarabilo, quoi, à zolo. À l'ordonnance, c'est Tiba qui c'est ya. Depuis à Baki, c'est là qui photo zonga, mercredi. Donc, comme abatala mukuu asoge zongi la place. C'est quand on use le baquet ozonga. Donc, ozonga là, il est moko. Maison Awatusa,
chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokiti na metro chateau tia bakayau bakayau awa uzomona kimbondo oh la 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 à Paris jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mine bila metro bisa batani ngaba ba nini tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti azamwa na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona ko kitsa mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya ko sala ma forme kalinga zala na tolo munene, alingi azala na sima munene ba ange munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Non yo je mona te. Oh la la eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit limaso olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambo kala awa toza oya tena ngo Nicole Malonga leader Amis pour batana so muku et la place. OK. Ça va leader Amisi ce qu'on la émission yo je pense que même te sous numéro nanga mais na ko benga yo numéro nanga soki na 688 donc numéro RTL soki na 718 so monango oyamba naza na poste éclaircissement mais belepo leader Amisi mission sali oyo oyamba ki maïda oya groupe ya peut-être de sobe boti ba problème belebele bande konayo misusu babi ke leader Amisi yo oza ko sambisa musala na bango c'est comme si que ozali osambisa lolombo pona ko baby cette réputation baninga la yo donc lukayo ta sa mission oyo ke pe ko éclaircir la quintessence ya likamango ezalaki nini pe esali nini namoni lizombala beninga bili mirankiamfu leader Amisi soki mboya azana kinda oki azana kim mais que pe ko yamba yepo esali pena bien te to komona c'est comme si ba comme d'accord ka jambe entre ye na ladi esobe to koluka meto lukato kimiza na bi ke président de esobe azamuta sans polémique leader Amisi pena na yoka na polémique te mais to éviter entre les deux est-ce que bazobengala ou pas da to éviter yango lelo na ye na meka pena yeba est-ce que muto abandaki na mission surtout ya kosenga ya plaque ya mamonyoso elaki koko bilali na kapeke ya saka pe mission ba de komisusu mais koko bilali de lukai même makambo ya ndo fungaki mamonyoso bon na lukai makambo te mutema boboto ponga na yaki bien moko leader mutabengaki na za posa vie aya osale mission poto yoki mere bo na yaki pe la sale mission comme pas monaki lero wako simaria loboko efimba habité ngale lotika vie boite bapesanga molimo osalisa fo vie ala tasima dans ce qu'il a mis ça qui tembe le col boko le disco la kanisi nde na omela ka bakiso ya kosomba ka ya awa mais na petit courage na batutu to swana kate to finga rakate na lingi bokoma bosala pe ndenge baninga ba osala ekozala bien na sosoli mutu te na fingi mutu te
mais na lingi nde toyokana tozalaka na bakanda te tosalisana na kasili oyo ngai conseil eza kaka bo. Voilà. Moko lobi ke awa na Moussa na yo sala kababenga ko suite ça fait 1 mois au moins babengi yo petit. Siko loko babenga ka ote na 1 mois na o vivandeni. Naza acteur. Na acteur. Naza na moi bakita ta mère akendala bakiti me. Nazo luka moko oyo zo kotala. Yango zo sombela nga mwa damazi mwa bakiti ndene faut me répéter expliquer biso bakiti kaka bakiti plastique ba luwa ka ngona gambela na ba te kaka kiti moko ya 500 donc so na jumo la ruana va droit kosomba mega ala mwa kosomba unité mwa damazi donc eza bon pour yemo pe edoyer abaki na TV so ko moni piaka nana jongite so moni piaka ezali yaka so moni penda keye beloko ezate na yaka peso na ye ayebi ke oro yaya mona bimisi mo eloko na dui na tia na poche na keye swingi ngala pa donc soko na olo bebele boye donc moi il a lo ba so ezate po voilà tanda omeni te kanda te batika ya za no tema ya kusalisa ba nani kaka leader te yo pe bon ezala na okabuna comprendre ngai wana comprendre yo parce que ezalaki na pasi mutu asalisaki yo yango etindele babongo nayeba pe ke non na minute oyo komboni ntango otanga mingi c'est comme si ozoluka so baproblème non bango na ndenge mabe te yango nalobi te bango na ndenge mabe te toza mpe na posa oyo apa amoni bilali yango nsima na balongo te aye oyo apa amoni yango sunga ngai ye totika nde baconflit tozoluka nde bato baosalisa bato donc toyokana totika kotia bapolémique eza na ntina donc nafingi mutu te donc napesaka conseil nalobaki awa l'introduction nanga celui qui ne veut pas travailler ne mange pas et non plus makomi ya nzambe ndenge eloba donc lokwa boyo linga Moussa na mingi voilà mais bandeko na yo nde nalobaki awa ke malgré se défendre babengaka ote po yoko mutu bakwiti lelo soko lingo lancer message moko pa ndeko na yo po ozana posa o travailler Moussa na yo me babengaka yo te message loko lancer et puis ba ndeko na yo ba comédien surtout merci o babenga na bayebi na yaka na pia ko leloko po ya biso ezaya makile eza kwato bamona pe via ye avandi amelite me asali musala asimi nzela ke na kosenga na ba oyo bayebi ke babengisaka bato boyo abo travailler bilali asila taza na posa na bino so bobengisinga na oya na laxita la musala na eza te mpona kuti na mela atsu na koma osala zero ane sala magana mesa tokoli te zero mesa na mesa tombola mulani komona na sei komi zero donc soko za mbongo na poche kutika la zero donc magana solo donc masangeti sio mbongo mingi biso boni na bandi yango bando bumwana mais na tsena posa na zokeye akase zo sila la ndoto so na continue kwiti ya mabe na koti ya kwiti ya mabe mais oya zala musala abenga ala kusala musala mbande ko mususu pe bandi baninga na yo théâtre on peut évoluer théâtre bino bosala kala na lelo yo mondo zo mo différence ezali évolution ezali obezongisima merci yaya otuni bien na oloba boyi na loba kana kimukolo to bongisa misala to mora ba groupe mususu otali muto asa rôle la papa mais linga les obima na kati biso pe ba corriger biso mais tinga pe da ba corriganga na vanda boye grand frère koko bien jombo na pression mbote pose aloba bilali na moni yozo landa donanga bimisa voix ya papa sala musala na moni yozo na tala na ngade gra vadi bon na ba vie ndeka la tangi yo la koko donto abo la range loko na ke tena chance la bendi la poni amona tala que non moi non azo travailler kitoko ngala senga ngala baninga na nga to bongisa boulot et puis na conseil on ngala piaka kufinga na ya mabe tozala yini towana bafani bamona na biso tofinga naka bafani wana baobalela biso
mais comédien moko alobai que non bakata ba pièce bosa lelo ba fois quoi ba papa boye ko ça le quoi ba comédie wana eza sur la place tout le monde ya ko évoluer déjà ba biloko etikala bino banzonzi bosala kuna kala ba voix na yo ndongo bakanenga na esengi pena kisoko ça voix normale ça voix normale lobi ça voix papa peut-être cause à cause te yango ba benga ka oli soutien na ba pièce ya ba ngam sutu zo mona lelo yo na lobi pièce ni ba sala ya théâtre papa zate et puis ba toka yo bongi na bagagi non bagagi te ngala pia ko ka pema mubimba na uto beta mususu na président Vincent na personne bote pausali les gars de fait dadi kitamba na uto beta longo mongo kuna titre na ngo aubergine ngam na zaki mutu tre na pia ko yango acteur principal ngam na pia ko yango bon la bête comme bimba na za mutu ba est-ce que tu vois bon tout le monde jouer dans la patron bon patron so pas peut se faire jouer donc on a ça là na ce joueur koko tonton na ça là on est moi c'est qui koko tonton na ça là on est comme na ça la patron dans le loyan du mot pénal na pardon s'il vous plaît Koko Bilali donc bien veste tout ça le patron bien veste oui au moins black te bato ba koko ali ko check up la tsali ndoki pali ngapela koma usenga lero mo pe matsenga kota patron na panzi makita na panzi na lingaka me ba ko mi wa ate mo ni pièce to sala ila ndoki koko songa ya ubeta umi siko batu bakoma ko kalfene te na ndoki orge ndoki te la te yaka batamu la ko to orge la te yaka donc bato bile ba ebika te faza ndo buko mtsukutu bato ngo ba ser ngo ba uta en France to kutara na ba ona nzela ba ni ba kiba ubi yo to ko kufa ndio la muki ngabi te na yeyo to yambala wala to pesa ba mbota bi pourquoi ba tiako ka ndo to ko za ka ndo ke ngabi te eza rôle donc voilà en tout cas tipo wana beta ka ngudi yako ba pesa nga rôle. C'était un réel plaisir ya koyambela bino l'artiste et comédien Koko Bilali et ça nga plaisir ya koyoka Koko Bilali biki atiki masanga atiki kwiti Koko Bilali 0 wana sisanga balar oyetika la mesa donc na moni 0 wana fatika la bongo ngapela yeto kabwani donc boki no bana mela secret. Merci. Je peux pousser à niveau. Je vais essayer. Bon, exactement. Vous te l'avez mon voix. Abon la qui boya. Le lutte, on a qu'on a comment mettre la maille. On n'est pas ta secret ou un diabète. Ouais. Je sais tout ça. Donc il fallait nommer la caca maille. Mais balo bilan. Année anniversaire on est né ko qui était sur le spectacle déjà. Ya mbula no feta qui déjà. Non. Ngaba famille tout ça ba bio voilà. Et dans le but déjà date anniversaire c'est les cas qui les qui n'ont pas na sala quand voilà ok en tout cas tu comme na suka message moko pesa na balandi biso surtout on a musana yo ezali comment message ya likaka to yo kanaka to za bolingo ngala pesa ka conseil wana na lo ba teke yo kuno za ba le kala boye te ngala za katikati abo mamoto tout ça là bon mon corps boto ni kuto staff amwe vimba ndege yemo ba misa sali staff vimba comme bonite que to ba nous ana ba conflit en tout cas place wana ndeda pekisi na pese mbote na ba o bolingi nga bino nyonso na sepeli makasi boze belé na moni ko moya utanga ba kombote après bino ka ba mbote be so zapi na chombo amu pa obiba ba boa kila boa ba large ça chombo ça numéro chombo déjà numéro zali déjà c'est la boa kila ba na on c'est le coin tu ça va donc là avec une sarasa asi mega sika ça c'est là bloqué pendant na tête ok oh peut-être consigne to ça numéro te peut-être peut-être bon da consigne de la mo la yo na lo bien c'est pendant la game okili mobile bazana ngo mututu oya monike mutuna zana ngo adjoa ba opese numéro on va consigne tu n'as pas de consigne numéro c'est pendant la game yo pesa ki ndeni na pesa ki po le warasim na ya sika
Le roi tu as dit d'aller mon leader tu as fait ça qui ango na nde ka tangi la ki batu ba vie mais na mingi tcho ngala mutu na na bloqué na na bloqué ça le bacle ni kambuba bomba kangote alors on va se que les amis en tout cas ça le faut qu'on anime pas ça on a des bases voilà simande soko yene mission mususu ba ko zali numéro na ba zali numéro na mutute na bloqué ngona voilà merci na ba bolanda kibiso et toi qui bongo koluka l'artiste comédien Obini Bolinga surtout Koko Bilali a eu ko prendre sérieux moi ça qui maquillé et puis na simana ngoka na kati ya makambongo ndazo ki kuna loboko pe abukanaki selon ndanga le leader amisi a été comme leader amisi azwa ki après ça traitement et pendant avant leader amisi a sombela ke chombo malgré que ti sikona kangi numéro T na habite ce que cause consigne yemo kwa yebi consigne c'est pourquoi tout cela naie par rapport à Moussani à lobby qui a zappé na poste bâti pas ta patron a joué rôle la patron a ça la autre banda Moussala nanu a joué rôle ya patron. Merci beaucoup à Mika balobi mulu ba solo ba bakaye mingi na beaucoup lu bon seka na mantamba et puis Mika aza monto mulu ba soso parce que ba kele mandef. Voilà, merci beaucoup à Mirbe, à Bettine, Saka depuis France. Pourquoi pas les hommes mal, les grands mannequins depuis Espagne. Pourquoi pas à la Denglish depuis Irlande. Charlie Poutou aussi, Kabilengia. Esther Mayangi, Fanda Bambote, Belé, Sikozali. Merci aussi à mon ami propre. Willy Tanfoum. D'ici là, portez-vous bien. Ceux qui ont été au prochain numéro. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composé chacun d'un salon VIP, de chambre à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.